très heureux de vous voir nombreux à ces moments en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers cette très belle émission Si on parlait de toi. Et donc avec cette émission Si on parlait de toi, Nabi Karandé Bozoyo Kake, Si on parlait de toi, Si on parlait de toi. Avec Si on parlait de toi, aujourd'hui on va parler avec qui? Aujourd'hui on va parler avec notre artiste et comédien, lui il s'appelle Modero Totokani. Et pourquoi on va parler avec Modero Totokani? On va pas beaucoup plus parler de Modero Totokani, mais on va beaucoup plus parler de notre artiste comédien qui vient de nous quitter en ce moment. Lui, il s'appelle Chico Pouloulou. Et je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle Papa Jean Thibaut Tubois. C'est lui le patron de cette chaîne Eco RDC. Et pourquoi pas de dire encore un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Lui, il s'appelle Verdict Yoka 24, mise au point. Donc là, je dis encore un grand merci à toute l'équipe technique de l'Eco RDC. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à mon frère. Lui, il s'appelle JM Omonombe. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Fanny Katalea. Là, je dis un grand merci à Sandra en direct de Angola, précisément dans Luanda. On est là avec elle déjà ici dans la République démocratique du Congo. Et je dis aussi un grand merci à mon manager le plus célèbre. Elle s'appelle Sandra Dejezi Mouilou. Donc voilà, je suis là avec, je suis déjà avec Yamodero, autrement dit Seigneur. Faut comprendre parce que Tolandier en plein tournage, Tozan la commune Yamatete et Tokoka qui jamais Koluka Kotikaye. Donc voilà la raison pour laquelle Toye Kozwa président Modero en plein tournage. Bonjour président. Ouais, bonjour. On est en direct de l'Eco RDC. En fait, Toye comment on a eu parce que Tozan la Masolo Yakobe Tanayo. Ton impression d'abord par rapport à cette émission si on parlait de toi. Ouais, titre l'anglais Kafu Kafu. Nga beneng na yeba olingo lo balanga nini titre émission na yo ya titre mo ya intimidation o mo bangisanga na plateau. Bon, ma question ça yo ba réponse ça nga. Merci Nabi Kibatbota la bise belé partout dans le monde entier. Voilà, on est déjà là avec le président Modero Totokani. Ce qui te s'appelle Tobe Talisolo, si on parlait de toi aujourd'hui avec le président Modero Totokani, parce que Azam Moko ya battu Oyo Bazala qui pembeni ya mutu o tolingi to bete la lisolo siko, parce qu'aujourd'hui on va pas parler de Modero Totokani. Mais on va parler de notre artiste comédien qui vient de nous quitter. Il s'appelle Chico Pouloulou. Donc voilà, Yango Toponi, président Modero Totokani, Poto Solanaye, concernant Via Pouloulou, il vivait comment avec les gens. Et même si dans le monde artistique, parce que dans la vie, Toyebi qui est Moutouto, Azalara trop populaire, Azalara na vie balé, Toyebi qui vie populaire, na vie privée. On va parler aujourd'hui de Pouloulou, na vie populaire, na vie naïe privée. Mais to s'appelle Tobe Talisolo, na président Modero Totokani. Président, Soromon Tolukio, parce que Toyebi qui est parmi Bat Oyo, Bazo qui tend, il y a évolué avec Pouloulou ces derniers temps avant Arkoufa. Et est-ce que Koki Komeka, pour expliquer Bisso, na bande kotu bota la Bisso Oyo, le vrai face de notre artiste Pouloulou, Izalaki Ndengenini? Ouais, Chico Pouloulou, Azali. Face naé pour comprendre il faut vendre naé au solo naé benga très bien. Chico Pouloulou nga no benga liboso Chico charisme. Donc ces derniers temps charisme on no benga laé Chico charisme. Ezaki li susute. Ezaki li susute. Pas combien qu'on la trop. Ma master bana mai balobi tala tant on bengi Chico charisme zaki pourquoi ya zaki nalo moi sko ndenge bwanda osala na ba master ibanda ko bana na penza lisusu te et ko sala ke a se retrouver yemoko na ba récupérer ye na suka donc na moni de face au charisme na face oyo ya suka oyo comment ki gazo lela bana mai bakiminga ngabite banda ko kimo parce que yo boy mais na pousse na pembe na bango bazo ya mbanga susté bon na éviter
vraie face neza nini pour na moni na double face et akufi na ye fallait vivre les sous na mona face e koya tango akozala bien pour mutakoka kozala mutachanga ba ambition na eta za moteur mutakoka kozala na défaut moko boye par après pas ko changer voilà tant on zobete la biso solo que azaki na deux faces face mo azaki a charisme toko tokoka ko traiter comme un orgueilleux ndenge bat bazolo ba ke Chicko Pouloulou il était un orgueilleux c'est ça non en quelque sorte mais bilo muso ezalaka ndenga moto hein ya za soit tournage après ça va bambote na bilongi oh Sida Bilele José Delande oh Modéo après ça va bambote na bilongi il y a des fois maman ça va non comprendre était bazo yebisanga babi mais ça pourquoi trop. Voilà, ça fait quand même mal, fidèle internaute. Donc voilà, et comme je vous avais dit qu'aujourd'hui, avec cette émission, si on parlait de toi, on va parler avec Modéro Totokani parce qu'il y a parmi Bato Bazouagi temps, il y a Komeka Kofandana, notre frère Chicko Pouloulou Ouaoutiko Tikabiso. Voilà la raison pour laquelle l'équipe de l'ECO-RDC, on est venu Tolandier en plein tournage. Na kati ya komina matete poto mekampe ko solana ye toye ba vrai face ya frère Nabiso Chicko Pouloulou. Donc quant à moi je dis encore merci à Mama Gina en direct de Bruxelles, pourquoi pas de dire encore un grand merci à Ambrasi Top Model. Donc voilà, on est là avec Modéro Totokani. Mais quand peut expliquer Bisso première rencontre na yo na Chicko Pouloulou ba impression na yo c'était comment? Eza film moko ya Chris Production Chris Ibanga na chaka na film na 2004 na tché na scène en 2004 ezaki demande à producteur première fois na mona Pouloulou na 2004 yangwana donc Pouloulou yaki na art moko boye ezaki un peu bizarre donc c'est-à-dire bakizengi basaki na bango ba papa lobe bakabamba na kolanda bango na idée na ye a créer tia zo mi benga monstre d'art na oyeba makambo lobate menga na senti pena ki il est monstre azaki na kata scène pour jouer na il faut ça il est très intelligent nous quitter donc pour se comprendre et puis Pouloulou, ce qui a télémi awa, liboso ya muta jouer normal, autant la pena que oui, muta azaki 5. Donc a même que lo mo boye, ezaki fort na théâtre na biso congolais. Évolution en relation na Pouloulou, c'était comment? Ça évoluait comment? Pouloulou la koufi na bengi na 21h et quelques. Abi bombelanga ba tembo. Na kangi téléphone na lali. Dans la mouki 6h, on a rappelé pour un spectacle l'après-midi na Kalunga. On a rappelé à 6h du matin, moi c'est là. Moi c'est un bambi téléphone, pasteur a un téléphone pour le baquet. Depuis 3h du matin, on constate que Pouloulou la koufi. Tous les gens ont 4h aux heures en Pouloulou la koufi. On a une mise en scène. Tous les mon collègue. Donc dernier temps réaction ngane ezaki bien pour ton okutana semaine moko deux fois tous na ba gag tourner presque chaque lundi chez ngai mardi lundi chez mayonnaise kutana tournera deux fois lundi samedi donc on okutana trop voilà même sous 3 fois par semaine ya mode temps yo ozu message ya Pouloulou ke akufi message d'abord ozu la ki on wapi mbela ki on wapi ngai na fongoli téléphone na bengi yango nazo raconter autre na bengi na ndako na zu message nazaka pasi na kolela bembe mais na Pouloulou tant on va passer un message wana na comprendre na sentir pendant que Pouloulou a koufi ma mi se tangi ngai na moniti na ni to sala na mabete po tant ba doit bagayer so ya muibi ngako moko analyser ngo ke muibi ngo ozela ndeni siliwa na yote na yibi mukolo akufa. Désolé. En quelque sorte, vous les artistes comme vous avez hypocrite.
hypocrite ya makasi ya osaranate parce que quand on a ba vidéo qu'on a morgue ya cinquantenaire place bache nzoto ndeko na biso mona ba ser rebelle bazo les landettes zikaka kufa mais or frère Nabso Pouloulou il était délaissé il était abandonné n'attend où ba producteur tout bazo qui décision ba finayo étant que grand frère étant que président étant qu'un artiste et comédien c'est vrai que les artistes et comédiens vous êtes les hypocrites alors. Bon, comment on tambo na ngaka bino bozala ka bo soki moka lobi bo ba hypocrite bino no sto bolandi hypocrite bozara ne momo zo bibim ko wana ba journaliste bolandi na bino ne diko bolandi na bino bo ba hypocrite yeah okoza pe ba frère kutu na kata ndako bakanga makabinemi ngana yebi ke biso na bana papa leki na biso na toyeba na kimukolo po ba papa bakanga mabinemi na mboka ba yena ba blague wana tina Kinshasa. Donc tu es baba na papa leki balandi papa leki na biso na sima daki mukolo donc baleli ndeko na bango akufi poni bobenga bango ba hypocrite yo kasi frère na yo bonoko sola te soki autant mono ba bengi bena boye excusez comme on nani allo Vini Didi akufi o aza frère na yo to yaya to leki o tikela libele ata bonoko sola te. Allez-y comprendre, pas ni bobenga ba hypocrite. Mais Yamodé, pourquoi tu bengi bango ba hypocrite? Parce que à l'époque, Nzonzing tant pour le salaire succès, ils ont Nzonzing ba CD. Moni be bloko oyo nga makamususu eza ba na vivre ngo boye pas choc au bimisi kaka au lobby. Mais c'est vrai que ça ozongi pe sima boye choc esili autant au lobby mais bon, écoute ça là pourquoi? Bato ba ko le la Pouloulou baza ba frère na ba sœur ya Pouloulou. Vous comprenez? Bato ba ko le la Pouloulou baza ba frère na ba sœur ya Pouloulou. Et lo koni ne sala ki et lo koni ne bandai ko sala ba frère na ba sœur ya Pouloulou ba koka kapeli susu ko zongisa ndeko na bango te na ba autoproduction. Ezalaka ko koma oyo eza blague te lelo bato ba ko koma po eza internet. Personnage nyonso ça va justifier sur scène. Bon so na personnage na zo mona face à Pouloulou te. Mais quand yomo ya modéro na mort ba vidéo eza au lobby ke bat parole la lelo ba sala ba sembla Pouloulou la abandonné. Est-ce que ngana wangani na biteke na lobaki Pouloulou azaki abandonné. Na lobaki teke bat parole la ba sala ba sembla. C'est ko talino ba vidéo ngote. Na ba Pouloulou azaki abandonné et c'est vrai. On a la chaque jour pas nanga ko balanga ke vie na sani po bat bazonga ko benganga. Ngana se ko to Pouloulou mikolo eza nango yo. Parce que tout le monde tourne bagage tout bah pour nous la zongi donc moni mboka na biso Congo balingaka ba kanga muninga esika nini asali mabe esika ni muninga asali malamu balinga ba betele maboko te donc allez-y comprendre na public azolandanga do batamaile ba comprendre mamni na loba bat ba ko lela ba za ba frère na ba sœur na. Effort Nini Sala qui est donc vieux, topé ancien dans 4 maramon, tant pour l'andou la panayo, mais vieux pourquoi? Chaque mardi tu tournera nanou naye, chaque lundi tu tournera naye quoi mayonnaise. Dès que tu s'en as ensemble, on a déjà et ça qui est déjà sous Pouloulou. Mais et ben non kokate, t'as la Pouloulou la bête musique ngana et la chambre mon Angola. Toke concert Luanda debout baganga Pouloulou la bomimbo ka boche kingandi ya Congo ya danger babi yete boche kingandi ya Congo ya danger yete Pouloulou nga présent ce que azota bisika utaki na ba charisme nga za ko benge atala ko manquer ba $20 et comment craquer moto so na bina comme film personnage à Pouloulou no chai ki ami kanga ki singana kido akufina sa pongi. En quelque sorte, ils ont un souci pe bomi. Si, et là on y est même moto bon tension crise bon soki société. Voilà, merci fidèle internaute. On est toujours là avec notre président Modéro Totokani parce que bango baza batro bazu pena moi temps na moi mikolo oyo ya Rosala Pembeni ya Chico Pouloulou. Mais moi, Pouloulou Koufi, c'était un certain, comme le 23, si je ne me trompe pas, c'était le 23, mais le 26, tous les artistes et comédiens se retrouvaient dans Kingakati, Bossani na nuke bozana mawa, kolia kobina amor, ya osaranate, Bossani ke boti ko perdre de konabino, Chico Pouloulou.
tout ce monde a même dans les commentaires bande quoi poto bazoli la danser que famille kakandeza na mawa plus ya roleka bande koné barti c'est comédien parce que bopé si Valère na invitation maman Olive Lembe bino tout na kinga kat bon kapé ko chango pas les cartes ya modero papa pour kaka ezake maman Olive Mutabengi biso yango en plaire bongo ce que zala ke na famille na bino bozaki na fête moko boye ngande mutu naza artiste et comédienne famille na nga wana eza artiste et comédien ou comédienne te ce qui ndeko na nga moko ya mobali to ya mwasi alinga ko bala nga na prolonger fête pour la kufi oza sûr jamais nga na prolonger fête te nga na kinika fête libala nga na mela masanga soki pe ko bina mwa muke ko ningisa nzoto nga na ningisa pour komika kereza maman Olive bengi yango lingizo en plein mukisa niti ke sali mabe congolais ya on to ba tout à l'heure akanga mutu na gaf oya bia beta maboko te ngak char na bina gina ngate tuna ba bina giso ba santa indeni malgré na zalaki. Voilà, les artistes et comédiens, Yambo Nabiso, baza plus na bolingoté, tant baninga babelaka, bolingo mon en a raté, mais bango bazelara plus likama mutakufa prévané président Nabiso météo, venu Nabiso dadi, ba effort réseau salamate, mais ce qui lelo bazate au monde abino tout sangani bandiko lila, mais c'est dire quoi, babilo ko on a tout on a. Donc moto gena otala moto ayebisa rabatu ki apandi sango kena ketala moto. Netinga ngo sa makambo soki gauche ya sali droite ya ebate soki droite sali gauche ya ebate soki na kena otala bango fona ya ko panza sango kena otala bango non to zaki na bande ko na kinga kati to zaki na météo très bien badadi to za bien tout ça c'est vrai que baza mo nzoto ko ningana mais bande ko bakena otala bango. Attention, il y a différence entre un collègue, un ami, un frère. Tout ça, collègue, mais tout ça, c'est vrai que nos collègues a passé, mais une fois, deux fois, par rapport à un ami, il faut nous rappeler, mais il est sous garde malade. Il y a un moment où tous se supportent, nous les artistes, caprice les uns et les autres. Pour prendre tout ça la force, non seulement force oyo ya bolingo kaka, mais bolingo wane tombola art na biso. Biso tout ça danger kaka na monoko. Tala ba Nigeria, tala ba Ivoirien, baza danger sur tous les plans. Tobota bolingo, to tombola art oyo ekufate. Voilà, un grand merci encore une fois de plus à la dame, celle qu'on appelle Ambrasie Top Model, moi aussi à Mokonzi. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Salon Roger et Samba Nalozande. Donc voilà, on a battu Nabiso, Bazo, bonnet Nabiso, oui président, oui Naïbi président c'est pas grave. Voilà, président, Eza, comment je peux dire, confusion, topé polémique, et botilelo. Na liwa ya Chico Pululu mais quand peut éclaircir biso na bandeko tu bazolo baloba ke Chico Pululu azalaki parmi batu oyo ba yebi maladie ya présent Charlie Vidéloin. Est-ce que c'est vrai? Trop na lobby. Moi je ne crois pas qu'ils a bongo. Ce qui est ça qui alingaka bomandeko ne pourquoi to kena na ba question na ba analyse tout ça batamaele. Alingaka bomandeko ne pour ni jouer ki zengi ndeko na jouer papa. Bon, c'est bon. Pas de problème. Bapeke mbongo. Mbongo bapeke combien pour déclarer awa kufi na ba souci azozanga $20. Bon, 2, les 3. Ou 3 ezaka eza bongo te. Eza bongo te baza ba frère balala bisika moko. Bo mande kone po ani bapesi combien? Oh. Eza ba les ont dit. Mais toi que maman Olive Aloba qui ba salaye autopsie. Est-ce que confirmation et autopsie, résultat ici, est ça ou pas? Maman Olive Aloba qui jamais que basa la autopsie. Alobinangote. Et ça les ont dit kakandenge ba radio totoir et tambolaka. Maman Olive Aloba basa l'autopsie te. Chika koufi na crise et attention. C'est fini. Voilà. Bato tout bota la biso siko ba ko retenir nina liwa ya Chico Pululu par rapport à Biloba le bezolo mama biso na bino ba fanatique to kofeli to tika Biloba loba e bembezana na morgue
totika bikanisela kanisela baninga totika ke alobaki boye kutu modero asali boye kutu modero mabe na ye ezali kaka ke aloba vérité yango pour lobaki vérité aloba vérité. Alors c'est vrai que blessaka mais randara sagesse vérité. Donc tobota bolingo ekotombola art oyo totika ko kaniselana totika ba ndungu totika biloba loba na ba fanatique na biso ba artiste tozala penza ne tozoloba ke même idéologie totombola art oyo. Et moi d'être aussi c'est absolument libéré mais est-ce que n'est pas mère bon mais qu'est-ce que Solane Marambotali sorti à corps et à Chico Pouloulou tout enterrement n'est pas mère pour muta pour sana mère sona il faut mère benda muto na yebise ke ezande nini sikoto sa ndenge nini ay muto na ko évoluer mère abeng biso de to ke kuna biso de to za ba invité muto invité biso nda yebisa biso posa na yet c'est ça mère yebisa biso posa na ye oui le reste na yebi motema mama na akozanga koleka te ndenga lekake pa bandeko batika biso epa ya Chico Pouloulou ko tia enveloppe na ye pe ko sunga famille akozanga te photo ya publication ya Fali Maswaku na kata mort nalandaki Fali alobi nanga nalandaki Fali te Fali me dit que vie oyoki balobi nga na publier Pouloulou nga na kanga photo te nga loboko ezolobake po ani bo kanga ba photo et sali ke kangi photo même si ya kanga ki photo et cause à la paix sous émotion makamso ezalaka ke no ezana support moko mutetinde sala mais ça ngona ndenga mabete lemsi botala ngai na conduire ndeko na nga tina morgue c'est ma famille peut-être mais bino ke na ndenga mabe ah congolais mystique donc voilà ngana mona ke mabete et yemoko pas ça qui ba témoignage à lobika kanga photo te. Phénomène les artistes commandés de Lemba surtout Lemba bafina rabaninga makasi Musenza zate Lemba benda Musenza zate ta kaka université nationale donc ya munene ya mboka oyo pe Afrique ezaka na kati ya commune Lemba Louvanyumu tozako benga ngwa à l'époque campus tozana deux universités plutôt camp étudiant na kati ya commune Lemba Musenza zate basenzi nde bafinela baninga bouton ko chaete wana basenzi sans esprit lola ba préparer ngona se yo finelinga bouton awa mais iba gepe mukolo mukili pe azali o atuna kabi soki ndeko no ya mukili o zo mono lingi ete ndenyo lo balanga nzambe ke na linga kayo donc voilà quoi merci Vininga zo continuer tout. Voilà, faut comprendre que tu es vraiment président Modero Totokan, il y a en plein tournage, donc voilà. Et là, je dis un grand merci à notre papa Jean Tubois. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Sandra de Jésus Mouiloula. J'ai dit aussi un grand merci à Ambrasi Top Model, moi aussi à Mokonzi. Là, je vois Salon Roger Samba, Salon Roger Samba na Lozande. Salon Roger Samba na Lozande. Et là, je dis un grand merci à Fiston Maloula Immorta na Lozande toujours. Et je vois encore Cyril na Tabou Fatou na Lozande, pourquoi pas de Laurette Jonathan na Sephora, c'est-à-dire Banabos Baza Babos. Et un grand merci à un patron le plus simple, Papim Puitou, un patron le plus simple, pourquoi pas de dire encore un grand merci à 00243 code mondial, il y a Willy Moucheni, c'est-à-dire il y a Willy Moucheni, merci. Là je dis un grand merci à papa Eric Mandala, papa na Abed Mandala, papa na Chico Mandala, c'est-à-dire Boza et Belé tellement. Moi je vous demanderai toujours de s'abonner massivement à l'éco RDC parce que bah, surprise Eza Nano, donc tu comprendre que Tolanda qui est président Modero en plein tournage. Donc voilà, Yango Bomoni Tomeki Kosola, si on parlait de toi avec le président Modero Tonto Kali. Donc m'appelle Nabino, remarque Nabino et Rosa Labiso bien parce que remarque ça Moko Yaboko ici Moussala. Donc quant à moi je vous dis un grand merci, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.